2024 année à Bisengo, Ratelki, Mboula Bisengo, na ambiance. Na cadre ya année 2024, Ratelki a bongissé le bino, fara entre ba mouvement na biso église. Pour la repère Sabino Maboko était ça la promotion na bino na ndenge sengeli. Pour la déjà lobby mercredi, tozali na bino à partir de 9h15 minutes. Fara, j'étais qui avec la chanson Kolela Yabawe. Chorale des dirigeants avec la chanson Sono Kilungane. Ba ko voter bango koleka. Et que ça la vote ko ça na SMS T et ko ça la kaka na appel et puis en direct. Ba ko voter bango koleka. Ratelki a pesi bino cadeau, ils ont qui jeté qui bat balongi, boza na droit, il y a clip, to ya live, il y a 3e. Ba filmer, ba monter, ba diffuser le bino fele. Ceux qui chorale des dirigeants ndenge moko. Faki jeté qui dirigeant fliki ba mouvement salingomba, to ko bando kende batu na jour na bango. Oko voter na numéro oyo 099 30 15 467 Wanezali en direct na appel 2024 année à Bisengo Ratelki Ntunga et Bandi.